Écho de Tokyo. Salam na bino nyoso bozolanda émission na bino Écho de Tokyo. Émission oyo ezali émission ya EDTV. Alors lelo naza na plaisir ya mingi kaka ndenge na ebisaki bino pona ko informer bino ba news ya solo oyo ezouta en direct de Japan na kati ya Tokyo. Na minute oyo mutu bozomona naza na pembeni awa aza japonais. Mais japonais on naza na pembeni awa na cadre kaka ya ko luka ya ko fouiller pona ko servir bino bana ya monde entier balandi ya EDTV. Lelo naza na mutu o naza pembeni na ye awa aza japonais alobaka lingala ayekoli lingala ndenge nini mutu o bomona na ye toza na pembeni awa abetaka pe ndule aza grand basiste aza na parcours moko ya mulai donc to ebite so Tokyo lo bandenge nini mais na cadre kaka ya koluka ba image ya cadre kaka ya koluka oyo toki ko ebisa bino découverte lelo to kutana papa oyo to kotuna ye apesa biso nanu identité na ye mbote papa mbote na bino est-ce que oki ebisa biso kombo na yo nani kombo na ngai Daisuke kombo na yo Daisuke oza na nationalité nini oza japonais ou bien oza nationalité na Japon japonais OK maintenant lingala ndenge na olobaka lingala yoza japonais oyebi lingala ndenge nini nayekolaki yango na ya liboso nayekolaki yango na awa na Japon na shima nakendeki 3 fois na Kinshasa nayekolaki yango na Kinshasa na Paris na tango mosusu awa na Japon. Mais ozana ba ninga oyo pe baza ba congolais o bozala na bango na Japon awa ou bien ozala kaka yo moko awa à travers ba livre ndo ekoli lingala et puis okenda ki Kinshasa donc ozana ba ninga ou bien ozala kaka yo moko na ngai moko te ata nani nazana orchestre na biso moko kaka na nyonso ya japonais na bango nyonso na balobaka mingi te kasi bayebi lingala ozana orchestre eza ba japonais na ba japonais ou bien na ba congolais pe baza na kati tango mosusu na mukila chaka tumba abetaki na mbonda kasi basusu ya nyonso ba japonais amana ngai makambo eza ya kobeba balandi ya EDTV balandi ya EDTV makambo eza ya kobeba na Japon ba japonais pe baza balobaka lingala est-ce que oki ko pesa biso oki ko permettre biso ata jour moko to ya to mona bino na répétition na bino pona to solo la pena ba ndeko na yo mususu ba japonais baloba lingala kasi pardon na mikolo ya biso to continuer to kubeta na concert te Okay. Donc Bobet a concerté Mikolo. Oui. Nakanisia tango mosusu toko le pété ndakovenga bino. Maintenant sikoyo à part makambo etali ndule à part makambo etali muziki musala nini mususu yo salaka nazona restaurant moko ya awa na Tokyo nakola para damazi ya ba africaine ata Congo sénégalais Mali donc ozana restaurant na kati ya Tokyo oyo lambaka damange kaka ya africain yoko pinda donc tonalité alobi même damange bana kini damange oyo biso to lobaka na kini damange azo prononcer c'est que mutu oyo ayebi na lingala kitoko
c'est que mutu oyo soka kepe na pe na kini lisusu malgré que na 3 fois soka quel sou na kini akosolola na bana kini kitoko. Donc azana kati ya Japon awa na kati ya Tokyo azana restaurant na ye oyo asala ka pe ba damange. Siko ba damange yango ba kombo nini parce que bana kini pe faut découvrir eza ateneti montage ba kombo nini ya ba damange yo lambaka. Atana fufu na pondu liboke ya soso na mbika tomosusi ya mades eta bitoto tomosusi ya mama kemba eza evere. Donc rien à dire EDTV. Donc ça la découverte sur découverte. Donc bon monika bino moko japonais a oloba lingala. Japonais alambara fufu. Et maintenant eloro nini oki oloba na ba oyo ba Holanda yo baza partout dans le monde. Ba Congolais o bazo Holanda yo. Oki koyebisa bango nini na ndenge culture na biso lelo, hein? Et komiti na Japon musique na biso ezobeta na Japon. Ba damange na biso ezolamba na Japon. Est-ce que eloro nini oki oyesa ba Congolais que culture na bango eza kitoko ou bien eza mabe? Eza kitoko. Voilà, rien à dire. Rien à dire à lobby eza kitoko. Na yango to lobby kaka système eza à suivre. Donc tozo continuer sikoyo na deuxième épisode tozo fouiller kaka na cadre wana kaka tozo fouiller hein bino batu bo Holanda EDTV boza la calme tozo luka lisusu ba japonais mususu ba lobaka lingala. Alors je vous dis merci. Écho de Tokyo.